Vous quittez, vous kaka. Qui ça? Nabiso, Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kisasa et l'équipe partout. Mikolo Nezabino, pardon. Jima Sala Yolo Ratarate. Et on a bien un yo. Ah, Jima Mukende. Où mais là? Banakin. Kebana Jago Zapé. So Koutenango. KNB Téléma. KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Où mais là? KNB ko Zapé. So Koutenango. Check au Vandi. Mbote Bakino a fait bienvenue dans le magazine Nabino préféré KNB Kinshasa Nabiso. Bakino basengi ba publier liste ya batu oyo bazo constituer comité ya préparatoire ya dialogue pe balobi ndenge bakoki kosala musala. Le peuple congolais est année 2007 et s'il a abondé. Mais la situation politique actuelle est attendue par la piste et la solution. Oyo ekoki ko détendre le climat politique et un bon dialogue que tous les Congolais souhaitent avoir pour bien préparer les élections. Mais des tendances et se dégager autour de ces dialogues. Bamsous baza pour un dialogue où ils ont convoqué par la communauté internationale. Bamsous baza pour un dialogue où ils ont convoqué par le président de la République Joseph Kabila. Local la Union africaine déjà est désignée qui aide Kodjo comme facilitateur du dialogue. Peuple congolais à travers Bakino la micro à KNB basengi pe ba publier liste ya comité préparatoire ya dialogue pour baye baba nani oyo mboka epesi confiance. Comme tout le monde déjà bureau est installé, c'est mieux battre la membre du comité de toi babango et vous avez madame population à vous en est soit moni comité wana bakota on peut créer un bureau sans bateau. Sans bateau wana. Non. Bureau ça tue na bateau. Comme on a parlé, il y a le président Azali, vice-président Azali, tout ça. Il y a le comité, il y a renseigné, il y a dialogue. Il y a une composition à bureau. Tout ça a besoin de dialogue, c'est un peu de temps pour la malam. Vous avez non, il faut être la malam, dialogue, il faut que une composition à bureau. Et c'est banane bazan à 4. Et c'est pas composante, nous sommes basés à 4 tonnes de génie. Puisqu'il faut ba peuple nyonso ba bana mboka nyonso baza la concerné na kati na yango eloko ngana ko sengeza ke ba publier ba loba voilà ba o baza chargé sur dialogue eza ba tout tel toujours kaka ba français belé ba politicien ebelé maintenant mutazo lekana ba maloba na ye ndenge na ye toujours zela dialogue jusque quand dialogue ngo ko sala to ba bango baza batu moko corruptible ou pas parce que problème ezo bebisa mboka na biso corruption to zui ba tout est dynamique to lingi batu batu baza na conscience ya mboka so batangi toibi s'il y a des gens là autour peut sa confiance oui bon normalement il fallait basa la noki ba misaliste batu o eza ko tenir compte de la sensibilité politique nyonso c'est-à-dire on doit tenir compte de l'opposition de la mouvance de la société civile et même d'autres personnalités qui sont intéressées à constituer un comité monko oyo et qu'on permet de toquer de nous. Boyoki kolele bakino na micro à KNB biso to kosenga kaka na comité préparatoire ya dialogue boyeba que toutes les chances à réussite ya basizwana eza reposer na qualité ya musala oyo eza confié na comité préparatoire. To conseiller lisusu pe na comité préparatoire ya dialogue ba rapprocher ba congolais oyo bazana nous sceptique pour na dialogue pe ba conserver ba oyo baza pour dialogue. Kin et l'équipe partout. Semaine passée, tous qui n'a congé à Pâques, mais rentrée scolaire et banda qui lobby kasi tisiko to constater que ba élève bazaka kaya ko tanga la nzela. To éviter ce qui est une négligence et ba parents topé bango moko ba élève.
Partout, KNB sali constat par rapport à date où l'État a fixé qui pour la rentrée scolaire, il y a bana après vacances na bango ya Pâques. Mais tu remarques que rentrée yango est un peu timide. Yango wana to kita ki na terrain a wana commune ya Kimbati que ko ya ko solo na autorité école. Ba ebisa biso sanction nini o bana ba ko zwa pona lelo ndenge ba écouter et puis nini ba rater na mokolo ya lelo bozo ba point de vue ya ba autorité ya ba école. Nazali directeur ya école yo Victor Hugo. Ezali effective d'abord parce que ça va dépendre na date où l'État fixe qui. Yango to saki bekwana pe to yamba kibana. Mais du moins malgré ça, ezali vraiment timide parce que bana nyonso bayete sana bana musubatika na bandako. Bao bayaki ndambo de to encadrer bango pe ba utiko bima na kanisi pozo mwana ndenga bazobima. Bon, d'abord ezali problème moni mingi difficulté tuzaka nango ezali kaka faute ya kopesa bana te. Mais quelque part ce sont des parents. Parce que bana wana bazana baboti. Alors baboti nde il fallait basalisa bango que ba tinda bango na tongwa. Mais ezaka na baboti mususu jour ya liboso ya bozongi ya école bango ba mona kanete ezali on dirait tozana mboka oyo bazali ko biso que non bakokombola nano école bakosala nano boy et pourtant ce n'est pas le cas. Fallait batinda bana. Bon, sanction biso to pesa na bana parce que to bisa ki bango tango to kayo que nos vacances que biso tozali na complexe. Donc EP12 na EP2. To bisa ki bango que biso na EP12 to rozala avant midi. Alors EP2 et rozala après midi. Alors tu évites bana na côté na bango tu évites na ndeko boete et ça dépend d'une famille à l'autre. Mais biso na école tu ça qui quand à la rentrée et tant au biso de Kenaki vacances tu penses que ba consigne na bana que biso to kozonga le 11 avril 2016 tous à la tour avant midi. Bon tant to yé to zonyi to salier to monnaie to prélever présence à bana lelo bazalaki 248 élèves sur 560 que nous avons. Donc, je ne sais pas la raison où il est possible de na parce que temps qui consigne qui déjà donné. Donc motif batir la ndako ngana éviter. Bon batir la ndako nous allons convoquer les parents na bango. Ba ya ba pesa biso explication nette ya bana bango batikali na ndako. Pourtant bakena qui déjà parce que ba consigne que ba kozonga le 11 avril 2016 na 7h30. Bolandi ba point de vue ya ba autorité ya ba école ndenge ba lobby na mikona biso ya KNB. Biso na KNB tozo senga na bino ba parents. Soki eza rentré boye ba kotinda bana na ba école na bango o batangaka pour ko garder bango na ndaku ba kataka ba cours et puis ba cours wana ba enseignant bazongela yango lisusu te. Kinshasa et l'équipe partout. Bakino mingi bakoma alati kitoko pe abongami bien ake na fête ya batu sans invitation mais akokamwa bazalaka na exigence makasi koleka kutu batu o ba invité na fête. L'équipe partout KNB to kitina commune ya Kimbati ke ko yakosula na bakinois par rapport à constamment to sali na ba fête mikolo yo bato belé bakoma ko na bango na ba fête au moins na bazana bango na ba invitation te mais bakoma ko semi ba trouble moko ya rusakana te au moins na yo wana na fête au moins na komo koloba na fête on to romela te to rolia te mais soko landeli e penza azani pe na invitation te donc ayene kaka pona ko tia trouble na fête bato boyo ka bakinois ndenge ba pesi ba point de vue na bango pona genre ba comportement. Et surtout batu oyo bazaka na makasi ya koluka te. So mutu azana makasi ya koluka te aza capable ya kolia ye moko na ndako te. Yango azoke na kusema des ordres na fête ndenge wana. Et puis na fête eza bisika ko sala mobulu te. Soki ba invité yo te okokende kokota fête ya mutu te sans invitation. Parce que ba fait na fête ya belé ba komaka na numéro ya invitation ya mutu oyo ba invité pour aya ko répondre. Mais yo sikoyo ozana numéro te o vanda wapi na fait jona kozala ko telema ou bien o kozala mutu moko bandika ko komika ko bina kaka ko bina ndengo wana ti esili o melino masanga o lie ndengo lingi o kibo bimina okay rambala pe na mona ngo arrivera trop même na ba fête banini mais pour nga eza comportement maro c'est pas soutenir eza mabe. Mais na osenga ba o basala ngo il faut batika sala c'est-à-dire ba inviter te na fête ye mora miyeli
akoma pe na fête bakoma loba biloba loba akoma osenga babiloko bisenga senga omona pa bimisi mobulu na fête maintenant ba osenga invitation za nango. Or la fête so ba invité ce n'est pas utile d'être là, il faut otika la nona ndako. Fête roya so ba bengi. Nga bantu abongo nazo pesa bango conseil parce que muntu mususu akozala azo profiter pour akende fête wana pour akende ko baby sa fête. Mais nayebi bien que ekozala muntu mususu akozala na nzala na ye ayekaka po alia biloko. Mais normalement nazo pesa bango conseil pona likambo zotala makambo a fête wana soki ba pesio invitation pour que kenda na fête te parce que fête ezala na makambo ebele. Fête ezali sanga toko satisfaire moninga to sangani to sololi to lié mwandambo ezali soki monani to lié soki monani te to vandi na biso to sepesi moninga oto yekotala eza bongo. Normalement soki ba fetio ba pesio invitation te il faut qu'on se respecte pour respecter eloko ya moninga. Po so zana invitation te ok pona ko semer des ordres aux âmes tumoko aux normal te mutu no esala ka bien te. Bolandi bakino ndenge ba pesi ba point de vue na bango par rapport ya comportement wana. En tout cas biso na kan beto zolo bake soki ba invité au te na fête ya batu ko kende te se respecter. Vanda vraiment na ndako na place ok na fête ya batu o koma ko semer ba trouble en tout cas ça kitoko te. Vanda soki ba invité te c'est que oza intéressé te na mukolo fête wana. Vanda na ndako zela mukolo mususu soki asali fête mususu a invité yo ata pe kutu ba invité ki ote e ki oye na fête koya ko sala trouble te po oya ko indisposer ba kolo fête o comme semer de trouble en tout cas ça kitoko côté Kinshasa et l'équipe partout. Bandimi ya Saint-Raphaël la limité basala ki pèlerinage pour na ko exposer statue à Notre-Dame de Pauvre de Bané na église na bango o euta ki Belgique après wana messe ya bénédiction et salimaki. Lelo ezali mokolo mwesengo oya biso awa tozali kosepela lomingo la isato la pasika mama wa babola ya mboka bane na ekolo Belgique kipenza kitoko tokumisi nzambe mingi nzambe aza nzambe oyo azala toujours proche na biso pe ase manifestaka penza na bolingo mingi surtout na arrivé ya statue ya vierge ya babola ezali penza esengo mingi pamba te mama azali mwasi oyo asungaka mboka na biso mingi pe na bolobeli boye biso bao toza ba dévot na ye to expérimentaka penza grâce oyo Marie a pesaka biso en tout cas eza esengo mingi. Notre-Dame de Pauvre mama wa babola auti bane na Belgique ezali moko wa bandeko biso oyo alingaka mama mingi azali congolaise azali kuna amonoki na ndoto ti mama bimeli alobi osengeli ye azali na Hollande osengeli okende na bane bobola boleki mingi na mokili mwa Afrika bobola boleki mingi na RDC ngana ponio osala obimisa mosolo osomba ekeko ya mama babola ekende na Afrika mingi penja na Congo po esalisa ba Kristo bazali na boyambi tango bazali koya kosambela mama wa babola bobola bolongwa na ekolo ya biso. Ici fête ya lelo ezali likambo moko ya munene. Alors c'est le kola olobaki le kola moni pe to bandaki na pèlerinage et bandi na semaine sainte to zwaki coup de fil ya Belgique na Pays-Bas. Alors ba ibisi bisote Notre-Dame de Pauvre o ya Bane ezali na Belgique place ye Marie abimaki. Alors azali koya azali pe pèlerine mais azali koya epa ya biso po ya kotikala wa ko ya kosalisa biso na mikakatano po ya mema basambo ya biso epa ya mwana Yesu Kristo. Alors statue wana ezali ya Notre-Dame de Pauvre ya vierge ya Bane na Belgique. Alors aye ko visiter biso aye yo kati ya biso yango motif ya esengo pe po ya koya kokotsa na ndako na ye to bandaki na pèlerinage. Rubrique Nabilobo Kraka
ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso Kenbo suka Force One Service azoteka ba voiture Toyota IST à $6,500. Ce que l'union somba zwa ba détail na élément oyo. KNB c'est le portrait à l'international congolais Cédric Bakam. Sur scène le 11 avril 1991, Cédric Bakambu fait ses débuts en football na US Ivry. Na âge de 15 ans à rejoindre le centre de formation à Sochaux. Na 2010, Abimi champion d'Europe il y a moins de 19 ans na équipe de France. Wapi a démontré qu'il a qualité na ye habiteur. A marqué 4 buts pour chaque bimoro na finale. Après Euro Espoir, Cédric Bakambu a commencé en équipe première à Sochaux dans la Ligue 1 française, mais Azalaki n'a tant de jeux à Moukié durant la saison année à 2010 à 2011. Il a fallu causer la saison prochaine pour marquer premier but naïe. Azalaki na 6e journée contre Lille. Et au cours de cette saison, a marqué 3 buts dans 21 apparitions. Après 3 saisons à FC Sochaux, et après avoir confirmé statut naïe attaquant indispensable, Bakagol a décidé qu'il Kolongwa na Sochaux à cause de mauvais résultats. Et l'équipe est belle et comment il faut s'intéresser naïe le Marseille, Crystal Palace, Swansea City de Missoussou. Mais joueur apporté qui choix naïe na bourse à sport na Turquie pour un transfert de 1 800 000 €. Na 39 rencontres na saison, l'attaquant congolais a marqué 21 buts. Après une saison réussie, a comme qui convoitisé na ba club belé, mais a qui comportait choix naïe na Villarreal Football Club avec un contrat de 5 ans pour un montant de transfert de 5 millions €. La Ligue espagnole, le Zobet Alisolo Asika avec un nouveau phénomène, un homme qui va des exploits en exploits, loué par les supporters ya sous-marin jaune, Cédric Bakambu a s'adapté mbangu pe azotambola likolo ya mai. Toutes compétitions confondues, Bakambu a marqué déjà 20 buts en 42 matchs. La Ligue Aza, meilleur buteur de l'équipe naïe avec 12 réalisations en 29 rencontres. Rapide et technique, l'attaquant de 24 ans a s'illustré peu sur la scène européenne. Na Ligue Europa, encore le plus efficace équipe naïe, deuxième meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations en ex-aequo avec Pierre Aubameyang. Cédric Bakambu a s'imposé comme élément important équipe naïe au ESA 4e na Liga. Grâce naïe de Villarreal a gagné un match important et Azalaki buteur contre le FC Barcelone. Il faut que Baxalisou ce que Bazo formé Dieu d'enfer yena Roberto Soldado. Lelo Bakambu a sollicité de toutes parts pour la saison prochaine. Dernièrement Barcelone a kochaki combo naïe parmi les joueurs oyo bakoki kozala ba remplaçant valable ya MSN. Mais na Italie de combo naïe tangamaki makasi notamment na équipe ya Lazio de Rome. Mais pour nous convaincre, Villarreal a lâché meilleur joueur naïe, il faut qu'on débourse 20 millions €. Après être champion d'Europe espoir na équipe ya France en 2010, Bakago l'andimati kobete la équipe d'origine naïe la République démocratique du Congo. Azad déjà la deuxième sélection naïe puis a marqué déjà Bimoko Zalaki contre l'Angola na stade de Martyr. Lelo tout réussi à Cédric Bakambu. Oyo azo connaître l'ascension puis azo représenté à tout très important pour nos léopards, surtout pour nos échéances. Il y a Coupe d'Afrique d'abord 2017, na Coupe du Monde. Oyo RDC a décidé à ça la comeback après beaucoup d'années de non-participation. Bisoka NB, Toko Senga kaka na l'international congolais ou mais la kozala buteur na Villarreal, ti l'équipe nationale. Kinshasa et l'équipe partout. Ce que nous sommes à Moutouka Kitoko, Trust, na Force One, Bazawana, pour nous servir bino. Pour ça, détail l'élément. Nami pro ya KNB, artiste comédien Mouscador à Betty Masolo, ya pièce na bango uti koleka, pe ya 3e anniversaire na bango bazo préparé na ya pièce o bazo préparé à Sika. Pour ça, détail l'élément. Kinshasa et l'équipe partout, Lelo magazine Abino et Kokutana artiste comédien Mouscador Blex avec télévision du solo ya pièce na bango o tiko le kapui avec sabiso ndenge nini bazali ko préparer 3e année na bango. En tout cas merci d'abord na KNB donc ndenge bo surprendre ngai. D'abord par rapport à l'histoire, les acquis histoire nanga tout d'abord, tout un acquis score final.
qui histoire mon botoane kolobela sur nakobanine bien mon boy malaki quoi bien mon malaki toujours et finit ça toujours par créer des problèmes tout même na shit quoi. Donc c'était ça par rapport à l'histoire auto salaki na titre il y a score final, c'est ça. Pourquoi cet épisode? Parce que nga personnellement histoire nanga to par rapport à vision nanga ko kina ba titre te que 30 épisodes, 60 épisodes, 15 épisodes non. On se limite toujours à 7, ce qui est belé 10. Ce qui est belé pena 10 épisodes parce que faut pas comprendre d'abord message. Faut pas comprendre c'est bien et la histoire et dépendant toujours dans ndenge muto mais la scénario na ye. Alors scénario na na vite à l'essentiel. Alors par rapport à ndenge na vite à l'essentiel et manga na ba épisode de belete. Bato ba la ngai ba yebike les racines, ils ont groupe mon boy so ba otanga na kin ba otanga 10 groupes à théâtre les racines na kati. Alors c'est que déjà tant ba otanga ngobiso c'est que tout ça là musala est bien. C'est que tout ça là musala beto déceva ba monter parce que to tira numéro dans la TV ou les kaka. So qui to ça musama B. Il y aura des gens qui vont critiquer. Alors total la critique. Ce critique est à 70% directement et numéro na niveau a changé. Tu vois. Mais ça déjà ma félicitations ça déjà blessé là veut dire on a une bonne voix mais comme quelqu'un qui a arrangé ba bloc mike la difficulté c'est belé temps humain ba difficulté c'est belé des fois attendre la répétition au cause de la répétition boy faki artiste mon boy à travailler scénario mon boy quelconque ou soit rôle mon boy et ayeti comprends ba raison personnelle les attentes sont malade tam sous ba transport tam sous nini tu vois ils a déjà l'une y a pas de difficulté parce qu'il y a une minute où on a posé un artiste à zater toujours bosser dire tout le monde toujours exemple et bah venir biso ba Jimmy Mukendi biso toujours là troisième année na biso le 21 octobre oyo donc tout ça déjà un préparatif il y a bientôt préparer moralement physiquement spirituellement nzambe mo bininga salama muna et tout ça là ils la différent na 2 ans na biso on a fini avec score final maintenant tous entamé pièce mususu boye bit ba titre na biso ya akaraje au premier épisode de l'Écran TV pour l'instant na kolo ba titre à PST mais au moins boye ba que to sala même sala bien tout kindeli sous likolo makasi donc on a remercié d'abord équipe Oyo il y a KNB donc il y a Venabiso Jimmy Mukendi Vio il a fait ça exemple ba petit naé merci beaucoup vie salara ba innovation boye fait la karapo ba bi kin ba chômeur ba trop donc tant que mon bozo bima c'est que tous des boulot les lots bande on a bazu musala ingénieur na simaye bazu musala là veut dire ba innovation za bato boye so bazali na mboka na biso esala bien parce que mboka mo était l'équipe qui sasa na elengi mboka mo était l'équipe qui nelengi donc qui neze lengi makasi to na tendance nyonso otoko kuta libana ya mboka o eza na kata mboka o. Merci Nabino Nandenge Bozalaka toujours ébélé à Kolanda magazine préféré Nabino ya lelo to présenter qui en a 4 ya grande poste Olingola Takitoko lokola ba présentatrice ya magazine KNB qui est na maison d'Orcas confection chez Mami Bilema leader Kinshasa et l'équipe par